pardon bandeko na bina bino bobenga ngai te na ko rappeler nga après émission bozo benga benga lisusu camarade na ye wana akomi na zemi bandeko bolimbisanga akomi na zemi ta akomi na zemi wana bavandit abina nga camarade ngo yokopi na zemi bala ngo nani o te mobali ngo vuma na ngo ebisote parce que azopesa nga kanda makambo na ye ezosepelisa nga ite tala kaka boye na lingi na ngai ite mais yo mo yuto zakana yo na mona mobali ngo te bo sokozemi kaka mbala moko boye foko la kisangala oyebi mobali ngai musapa na kotuna bon camarade na yo mobali ne to monite se monite ba bloko na nyonso e contribuer na kati ya ba relation bavandi kaka problème ezate abi komona e kaka komona pam zempe botama kate zemi e ko botama mo aboti mo mwasi mo nga mwasi e ko pesa kombo ya camarade na mobali ya mwasi bakomi obenga e kaka nani mandoyi parce que kombo mo ne koti na camarade na koti si kombo na kati kuna te babenga ka mandoyi mandoyi bakomi pe ko kota na ba relation na bango wana papa zena mibale lisusu eye akomi na bana neti misatu pe kuna tsuka buti camarade nanga me yusuko yo o susu ka ndenge mokabiya ya na komaki vraiment na niveau moko boyi po na koma na niveau yo na comprendre te mwana mwasi yo makambo nini mobali makambo zo salanga ni avec camarade nanga te siko yo zo botana nani bande kutala mutu nde tala mutaza mutu yo zo bota na nani Nela kisanga kaka camarade no ataza muntu ni ataza lizeni azaka kaka mobali na ona koboya yete okomi na bana ni bale bo tsusu boende kaka bia kolaki abi na kolaki soka kazanu patient na kolaki sayo kaka na kolaki so mobali ngo abi na zemo ko na ngana lungo nango bat ba conseiller ka tika de ni suku mobali ngazo mona na tazo tso ba zemo azanane ozobota na mobali muntu tara ida tuna etinga ko buta mbala mutu tadi kasi bonsu zema ngo ya nani ngana bino to tunana bavandi kaka sisi ko mwana na mu aboteki ko ilandeki na mobali mwana ngosuka mobali abina mbani abi camarade est-ce que mobali na ko nzimatike mwana ngasimi na batembo abiti yebise ya ayibise mbani bana problème te na ko simba asimbi na batembo baselpe ba fete bandiko mutasaka ka moto l'ami fidèle azalika Jésus de Nazareth bandiko mawa nzoka mu camarade ne wana abutaka na ye na mobali na ye butala niveau ngasta ngwazo betela ngali solongo ya bandiko ngabi mama yo posa ki vigilance te mais il faut ndengo telema que il faut y parce que bosaki na eba intimité makasi bosaki ba camarade il faut y vraiment que est-ce que makambo camarade nga zone ngando bananga ezaya solo elongo nezola kisa yo moni mobali te ozo appuyer makambo ndengo wana adi ya yana ki ide kutu mobali nanga ezalaka te mobali nanga soka ye musala akotanga bien mama keba batata msaka lwa kota misala ba kokota na wanda kwa va oyo ko na sima 3% azana bana abotela ki yango ndenge ya tike loko wana ngabi be rere mutsu bandi kuna kota ki yango ngabi be rere mususu ezape yomoko osaki vigilante te muninga na sopoto sema mubadi na yete atobeteli mutu no solo bandi ko pardon atobeteli mutu no solo bandi ko mutu akondima yo azate oya eli kamolobi aso ngabili kamuna lobino na kosi yote tuna muto wako indima ngo azaka mutu moko alekana batambuta lombi soki masa mutu azo raisonner likambo oyo ngana lobina yo oza na faute munene il fallait pas ondima ke mobali mutu azo mona mobali te elo ne zanso aso bota pena mobali ngoye bande ya mutu akotika la mutu sina ebisa bino abi ya ezalata ezalata nani camarade mutalobi na ezalata nini mutu mususu me abiya na ndima kate ngabi oko ndima te ndenge aza mutu ngabi yo moko mutu koma kine be rero wana koma tina niveau na sans contrôle yangwana yango la karabino tala mutu nini okoko tala pe oyeba lisolo ni bokoko so nani aza nani na mboko to sawa
camarade misu ya malamu bazana bango mais ya mingi ya malamu basu mingi te na yebisaka bino tango nyonso bozala prudente na vie zala mayele ndeko na moment nde tozaboma bese kote bele malamu ya su mingi te tosuki wapi tokomi wapi tokei wapi tovandi wapi abi yana vanda kaka avandi kaka boy mobile bana ngo bakomokola ti avandi kaka boy mukomuso afana kana ndako boy amona mobile ayiko ibisabiti to c'est trop abi na ye ndeye mosa so ibisanga ngana yoko kinanga mobile te pona mona pe mobile te ayibisi alobine ondingi za boye na ngina ibisoli kambo boy meme ate sali passe me na koko bomba makambo angote Yesu kwa tunie makambo nini ona ngina yebisa yoke ndenge zalaka boye camarade no ndenge zalaka boye ngani to botaka camarade te mutayebisa ye seke ngata una vanda kingani na lobine ngadi te ezeloko wana ezaki likamoko boyko ezaki discussion bango na mubadi na mwasi kuna te ngana lingiso eloko kubomba te ifo bana nyoso na linge yeba na kiyopo bana bazaya yo na lingite boye obo momone eloko ngo seke ezaki ba débat moko banda ko sala mobala moni mo italinga mona kolobela mwasi na ngadi abi yana pika crazy na ndima kina nutenga bine ya msu vertige habite bana na mibale yanga puna sango pe bayebisa yo tala obongisi camarade obebisi totongi tala kotika moninga na pasi boy abi yaya tango kaka lobi likambo wana abine songi abite abisiko na zotala image ya camarade na ngai de tonoko zala abi yaya akwa ko boma ngabe ko boma ko mimbanda na iti okomimbanda na ko boma yo boso lini sika mokoti abi ya mobali wana boma ngai ngadi keba ne loko eninga na kati keba ezaka toujours kana stop malamu ezaka pe fe faire ele kaka etele makakaka keba ngadi keba eloko ebuzaka okoyeba moye ebuzaka te oyoka ka mutu soka dindi at nguma mela mobondo ngabi eloko ebuzaka te mutu azala kaka meme akoko teka bino lupango bia boyebi te o yaya likambo wana vraiment namoni eza ya solo eza ya sungabi yoka mutu koyeba tala niveau habita nkaka yibisinga bongo yaya na tika pe ndaku na bima na kenda na kino ovanda pa ya ba pesa ke ba nini na ba assistance sociale akoma ko vanda abia na tika ndako ngapo tika ndako pwani yende ifala tikilo ndako abia ya ata tikilo ndako wana imagine nga ngeza la ka biente abia na kuma komela bakisi telema ya poto ya poto awa asomela mina bakisi wana abia ya na linga kutu ko sentir sura mobali wa ngabi mama yonde muto zala berere yo muto saki berere wana yo zomona camarade no azobota oyibi mobali te ozovanda peka mibale mobi ozomo ata yo moko bongo za mayele sikuba peso ko mayele kotwana ngabi kotanga na peso mayele te parce que yo muto zaki na berere wana abi ya ti lelo na ndimaka te ngabi ndima se salami okundima te se salami bana siba kola mobali wana komani kufana pa mwasi wana ndako sikoyo mobali asaka na ndako wana me mwasi fiona alinga kokota na ndako wana tasaka pa na yi bazana bona mobali wana bana pe bakoli abi mwana liboso ya mwana na mwasi babotani akomi na suki na ba 18 oya mibali wana akomi na 16 ngabi bakoli bana yepe bala mais bazaka pe bien na bana na papa na bango pas a expliquer ndenge makambi sala kama liboso mes attentes ezalaki mais siko atsa bango nyonso na relation ngabitala ngabi bongo yesu ngabi bongo yo bomaki libala po ani ngabozaki muto ko bomaki o ya na ndi ngabi te ya botina ndenge ne bongo siko ya yo nini kuna okoko bomaki libala note po camarade botina mobano o moteki yo mto tsiki libala pe kana pete. Oh ya solo na ribat ba pesa nko se ba il fallait pas maman il fa au moins l'homme susuko aboti ne kuneta lié est-ce que bana ba yipa na yo continue libala na yo abi ya na mona ikana boma libala ngabi solution siko moteke yo mto so souffrir ye mobala na so sala vini ngabi mama ko linga ko tsa souci mingi te na nzoto parce que yazo renier na tala yo so beba nzoto yazo renier na mona makamnyo so na vie ça normal
oh ya likambo lobi na nga na yoki vraiment na kusala ngo ngabi soko kosala pe malamu ngabi toza pe na journée de la femme na biso pa ya année milando le 28 mars soko koyano mamo lati malamu longo na suka balabala o se modèle no me kolati la biso jipa la biondi puta la bionda te lata lipoto no kitoko kanga malamu lata pe bien oye na yo mama liba kwa litoko zo no pe mo yanga la moko yipasaka na bakana bino bo sanga bo sali dio na bino. Oh, il y a un problème, exact, vraiment. Mais ngabité, qu'on continue na yote, mutaku fina yote. Il y a pas de ça, les vieux, ou si la ma abondé, ni. Abi ma cameroun déjà, des bandes sali bongo, après, abi c'est ngaba, plus de 20 ans, 19 ans, comme c'est l'équipe. Ngabi, et c'est l'équipe belé, mais yote, abi ya te baki, c'est un second nègre, mais n'a pas comme là. Et comment vous s'engabité, continue, vie non, la vie continue, ça la vie na yo, ta la kaka. Atato lobby. Le lango c'est salamina. Yo il fallait pas au malibala no pour na camarade na botina mbali na yo. Ya elo no so bongi saka. Si kwa monte ke yum to souffrir ya zo renier na ye. Ngabi ndeko yebaki ngabi fait vers muzo bere musiyom to sala ki yo. Oyebaki niveau camarade na yo azala kité. Po ya li kambano le besonga. Il fallait pas. Ngabi il fallait pas au comme na niveau wana. Ngabi yo mtu ngo koma na niveau wana ozo yeba te mutu bozo va na ye yaona bisabino mutu nyonso ayaka kopusa na pembe na yo azana no camarade ata bozaki ne ba pire mama tala ye malamu observer to yebi te miko mboko ekomi mutu nyonso aza course au pouvoir tala akoyi piko boma yo abiya ngabi asa aboma ki yo déjà azune pe libala na pete otikele pe libala na pete makamno so yango bandeko l'ami fidèle ezaka ka Jésus na yaka kote ya bino na saka ba fanti tinde na tiki makamno nge bele pona lepsa bino bozala mayele ngande kwa mobali so na zepsa bino bo bandeko bozo soka ki mwasa ngo ote jalo mais ndeko mobali pe suka jalo pona bino ya bozala mayele bandeko basi bozala mayele nani aza nani. Mutu nyoso babetela ke lisolo te mutu nyoso pete batiaki na kiti na yo kolingaka place mobali nyonso mobali bacamarade bayemona ke mingi te on ne sait jamais tala ndeko na biso akoli livre oyo kaka danki likolo ya nzoto nana kolongola ye akeso abomi liba ngabi il fallait pas ngabi eloko nyonso akoko yo biso pa botekene mona pe si bokozongisa pe bolingo na bino na sens wana siko to suki wapi to komi wapi yo operde na nyonso camarade azorene bandeko na soko yebi nzambe te okunyoka mana mokili oyo kozanga nzambe tala ndenge mimi bango ozoyeba te ke camarade no azosala boye ozoyeba te po koma na niveau ça il faut saka mote ya mabe po no koma na niveau sala mutu boye ya il faut eloka mabe munyoso jalousie. Mais tant qu'on a moni pe mwana mwasi ngo aya laksinga asale pe kitoko asale mabete na bina yepi ngabi mama il faut taper ba qualité mususu ozalaki na ngona ndako to yebite ya na pese pe faut te ngabi est-ce que bozalaki boaki na bozaki vraiment makamba bien na mobali na yo to yebite est-ce que comportement no elate lo na makamba no mobali na bana ko asimango to yebite parce que mwana mwasi na bayande na monelié aza mwasi pete to lo bate ngale ngalo bali kambute opona amba aza mwasi moko kitoko tanga so lesanga photo de sanga na bika aza sab habité yemo ko mwasi habité kamara na ngasa kitoko yemo mutapienge malobango afini pe mwana mwasi wana ya aza mwana mwasi moko mais na comprendre te akoko sala muningane bango so basa kitoko mais mwana mwasi apasa kitoko makasi il faut le bali kamba solo yemo pe na ibisaki azama kitoko mobali ya musaba nako moni banda kala ba critère ne mais akokite akoyi parce que yango na sina betele bino lisolo wana boyo kaka siko to suki wapi to komi wapi mwana mosa na zune libala yesu ko libala pe kufio camarade aboto le libala aboti na bana mibale apesi ko to kombo na ye mwasi mobali pe asumbi yesu na batin elaksika ndenge ni bana bazana kati na bino ngabe loko so ezate eloko changer na ngwana ezate to sala ko boni to pesi bango ka moka kuswa bazala bien ngabi lek na mwasi na moni lo na oloba na yote parce que erreur ezakindi ya yo obandoko yeba nde muninga buvanda kina yete soko yeba ke banda kala mbibo komi na niveau te o yali kambulubi ma olobeli kamba solo tala bongabi kana ngana yimso ka boy ozala mayele muntu azane kaka muntu
ya wana bandeko na lekaki lelo pona betela bino lisolo yango ndenge ezalaki ya camarade aboti na muninga na mobala camarade na ye yango wana pona lelo na nazaki na lisolo yango ndamona bandeko tosala koboni tozala kaka mayele koyeba kaka kobomba na pa ya Yesu oyeba nani bozotambola na ye nani muninga malamu muninga malamu azali kaka Yesu yaya mutu akotikala kaka moto conseil na yako kopia bino mikolo nyonso yeba kovanda na libala na yo kolanda ba influence te soko sapela ba camarade belé yeba ka poser ba problème belé surtout mwasi abongana ba camarade belé te mwasi pa minga abongana ba kuti te oboso na yo kobota na leka mobali na yo pamba pona nini sobolo sasa yango wana bandeko ona zalaki nongo na lelo pona koyebetela bino lisolo yango wana napesi bino nyonso mbote napesi ba ope bakomela inga batinenga napesi nani yaya nanga Claudine Yale la femme de Valère azapi awa ayeko tala biso na arana Grenoble ye awa na Paris pona fête na pesi pe mbote mingi na pesi mbote pa ya Boambo ma grand frère propre mbote mingi na pesi mbote epa ya Celo Scram mbote mingi na pesi pe mbote epa ya na pesi pe mbote epa ya petit frère nanga na Belgique apasha kumba mbote mingi na pesi mbote epa ya Lucie petite sœur nanga na choisir le roi mbote mingi na pesi Wivini Sosa na choisir le roi mbote mingi na pesi mbote pa ya général Mayele petit frère moko maître ya makasi na pesi mbote mingi na pesi mbote epa ya Salo Denis na choisir le roi moko ezali pe na mele côté ya tribunal na mele ya oka basala ngana sala po bomo ngande na songa lokola sanza ngiye kaka na pesi mbote pa ya Ringo Banza ba famille ya Kingwa Dondo mbote mingi na pesi mbote pa ya Alphonse Tango na Londres bango noso na ba Ringo mbote mingi na pesi mbote pa ya Flori Longilo tozalaki na feti kitoko lotolier kitoko tomeli kitoko merci ma Flori nzamba pambula yo 50 ans vraiment ya kitoko na kati na Yesu na pio mbote mingi na pesi mbote pa ya napesi mbote pa ya camarade na ngai Roger na Londres mbote mingi napesi mbote pa ya Nati Lokole mbote mingi napesi mbote pa ya Pati Lebo mbote mingi napesi mbote pa ya Papi Mboma mbote mingi napesi mbote pa ya Nenette mbote mingi napesi mbote pa ya ba oyo nyonso ya ngai pe basa misika na pesi bango mbote mingi na pesi mbote pa ya Alain Sakulu mbote mingi na pesi mbote pa ya Kebo mbote mingi na pesi mbote pa ya JP Bwaka mbote mingi na pesi ba oyo nyonso bazu ope bazuite na pesi na Lesi Nzengu mbote mes condoléances vraiment sincère pa nanga na pio mbote na pesi mbote pa ya Betty Mpemba petite sœur akati mini mbote mingi na pesi bino nyonso mbote boza malamu na kati ya mabota mabino oyo nyonso nzamba azaki na posa po apesa bino akokisela bino amen.